Corona, unataka nini corona? Nzembo za kitoko makasi. Corona, unataka nini? Corona, tozoe tosala kio nini po ya konyoko la biso bwenzembo kitoko ya ndeko na biso moko afandaka na Tanzanie. Bonjour, bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir et abandé konanga nyonso partout vous êtes dans le monde. Je vous souhaite la bonne santé dans cette période difficile, mais nous avons la conviction et la foi que on va passer cette période, que nous allons vaincre l'ennemi qui est debout pour tuer les gens avec cette maladie, cette pandémie de maladie Covid-19. Mais on se dit bonne santé à tout le monde. Coucou, coucou, bonjour, Nabino, bisika nyoso bozwami, na monde entier, tike senzambe alola, ako kanako bate la moko na bino, na minute oyo na yako sala video oyo muke, pona koka na sola na ba oyo yangai, ba oyo biso, o balandara biso, na Congo température. Voilà, bah bonjour Nabino, bah bonne santé Nabino, bleiben gesund, comme dit les Allemands, bleiben Sie gesund, alle, über alle ganze Welt. Zambalola, abatila, moko na biso. Bandeko na yeko sala, mo analyse oyo muke par rapport ya émission moko na monaki. Na monaki na internet na biso na média na biso en ligne. C'était hier, hein, je crois hier, na Facebook. Batu moko boye, bazui fi moko ya mundele. Azo finga siko notre frère, oyo asalaka pe ba analyse ne kitoko. Asalaka ba analyse ne kitoko. Asalaka ba analyse ne kitoko. Bazui siko yo décision ya kofinga des choses qui des choses d'énard. Des choses d'énard biso nyonso tolandaka ye vraiment mingi parce que asaka ba émission ne kitoko. Na moni batu moko boye pona affaire ka ya fali pupa ndenge alata ki masque. Bazui taka ndenge tozalaka na complexe. Ba okepe kotia fille ya noire te bazui fille moko ya mundele avec accent ya ba blanche. Azo finga sikoyo des shows d'énard. Analyste na biso azalaka na France, je crois. Moi je l'ai connu na période ya Eliana, likambo ya Eliana na Moïse Mbi. C'est là où j'ai connu notre frère là. Il fait bien ses analyses aussi, il fait très bien ses analyses. Et parfois si j'ai le temps, j'entre dans sa chaîne pour écouter. Je me suis même abonné là-bas pour nalandaka parfois babilo kona. Na moni sikoyo basali vidéo moko ya kofinga e oh aza mayele te. On l'a traité de tous les mots. Pourquoi? Parce que alobaki pourquoi fallait alata ki masque. Siko ba finga obiki elo mo wana fana na jemi tuna communauté na biso mutu moko boy aye azo révéler bino babiloko boye bakite mais bino eloko bo tiaka liboso zalaka ki fana kwiti eza en sens te le bokecho bande ko loba na bino le ba kombata bande ko loba na biso mutu so bando finga bango le ba kombata ba pekisa ki ko bokene na concert wana mutu tu afinga ki bango ba biso sukutu na bo ba finga ki ba kombata na biso baze suna biso te. Oh, peut-être ceux qui bayo kakambe tam su bazana bomoy. Donc, ceux qui bomoni mutu asali analyse azo loba. Azate kaza contre fali. On fait ça pour na kofungola batu miso ba mona. Donc ba mona place ba makambo misusu e bombani. Parce que mutu oya lingi yote. Akoki ko perdre 1 heure du temps na ye azo loba azo meka ko expliquer yo eloko. Jamais. So moni mutu azo tana ye azo fandi azo expliquer c'est que alingi na nobino alingi yo mutu azo expliquer yo mais eloko bino boyaka na ngwa liboso parce que boza ba fana kwiti ale boye na mafinga na mona na tala ki vidéo na j'étais choqué hein bazo finga des shows d'énard analyste na biso oyo aza na France na Paris je crois bazo finga ye po alobaki makambo ya kashine wana. La femme là a traité ndeko na biso na ndenge nyonso aza jaloux, aza incompétent, babilo des trucs comme ça, on a parlé de tout, ils ont parlé de tout. Ba lobby makambo ebele. Alors,
o ce qu'il fallait à l'attaque cache-ne wana eza parce que azala qui informé eza te que o ayeba ke bakoboma batukuna ye azala qui informé donc bon répondant qui pensa bo tapa qui pensa très bien place ngana linga qui bo taper po pardon fana kwiti moko ya fali alekaki liboso d'abord fana kwiti ne moko alekaki alobi non bomona kite alata kana ba masque na concert soki ya wapi wana soki ya 32e anniversaire ya quartier latin bomona ite ba lekisi ba bimisi alata ki kashne moko boy alata ki pe kashne donc alata kana ba masque eza o wana te wana fana kwiti ya liboso eza o wana te eza pona contaminer batute alata kaneka ba masque ba tie pe o masque wana na masque oyo alata ki na 32e anniversaire ya quartier latin bande konanga bat no sukutu ba mona eke eza na sensité parce que oyo alata ki wana ezala ki penza fashion o alata ki wana na 32e anniversaire oyo alati oyo le 28 awa février ezala ki penza ya coronavirus ndeko na biso pe des choses de nar a expliqué qui yango très bien bango siko bamonike o wana esimbite mutu wana eko pesa explication kana fana kwiti ya liboso eko pesa explication esimbite balobi non il faut to luka siko eloko mususu oh c'est qu'on est en train de vous dire là ezate ke batu bayini fali ezate ke bazip sabino ke bo nini bo ezaka ko la sabino boza la prudent na matu mutu amokili mutu aza mutu boza la prudent. Parce que lui, il savait que malade est zawana. Si ko analyse boye ko sala bozo finga si ko analyste na biso mususu des shows de nar les bozo finga ye o wana sikoyo ndisiko aye ko confirmer donc o wana pesa ko confirmer siko makambango balobi boye ba fingi frère na biso c'est pas grave ba pesi mwana moko boya mundele azana accent mindele hein donc c'est une blanche hein amona niteme na accent o mona ka c'est une blanche azo finga siko frère na biso do ba congolais ba pesi dossier wana parce que ndeko na biso asala ka ba analyse na lingala je ne pense pas que cette blanche là ayoka kiango ayemoko asali analyse ya ko finga frère na biso non ezaka ba congolais ba fana kwiti nde ba pesa ki la fille pour que afinga frère na bango pesa ki fille wana afinga frère na bango oh ayebi eloko te c'est pas quoi il est jaloux le machin et puis ayeko suki sa ndenge nini masque wana alataki ezaki relema ya coronavirus parce que ye azalaki informé ça tape très bien bon moni kutu même na sentir na ye batiaka ba masque talana no kutu bazaki na aéroport Ethiopia bazaki na diza be batala balakisi bangwana tala bazaki na ba masque tala va ba beta concert soki ya wapi tala batiaki ba masque siko ya yaki na masque wana parce que il était informé très bien tapé ma soeur tu as vraiment bien dit donc ayebaki pe alata ki na masque parce que il était informé donc muto asali penza deuxième analyse ye penza asali yango très bien comme moi je m'entendais donc il y a confirmé que fali ayebaki que coronavirus e bandiko ezo boma et puis basi bakangi kutu awe pa biso kutu na Allemagne awa basi pekisa ki déjà depuis le 15 février pekisa ki déjà ba réunion ya batu ya plus de 500 ya plus de 5000 personnes pekisa ki yango déjà voilà le 22 kutu ya même février wana il y avait une fête ici bal o babenga bal awa j'étais même dans cette fête là fanisa ki biso nyoso aba fête bandi ko expliquer muto oyo yaki na yete ko bina na yete muto oyo yaki na yete ko bina na yete bina na muto oyo yaki na ye muto oyo bouta ki côté moko parce que il y a un virus qui circule ba c'est biso le 22 il y a même février wana na fête je ne sais pas si j'ai des photos ici ba c'est biso le 22 na fête que virus moko ezo tambola eza téléphone no salela virus moko ezo tambola kombo na ngo corona virus. Donc, le 22, awa na amburu. Faites moko ya bale zalaki. Ba esi biso virus moko ezo tambola. Comme on a ngo coronavirus. Donc, mutu osoki oyaki na ye nzela moko te ko tambola ko bina na yete. Donc, ils étaient informés et lui-même il était informé. Bolobi bien kazalaki informé fali. Il était informé. Na virus wana yebaki. Yango atiaki masque. C'est ce que la fille a dit. Dernièrement, il n'y a pas de jour.
atiaki masque parce que azalaki informé ayebaki. Sikoyo mutu penzo aza patriote. Mutu penzo alingi population na ye. Mutu penzo alingi ba fan na tout le banon ba fan bino ba tubozolo ba boza ba fan na ye. C'est comme si les gens étaient contre lui. On n'est pas contre lui, c'est notre frère, on est fiers de lui. On est fiers de lui. Comme une star de notre pays. Moi personnellement, je suis fier de Fally. Mais babiloko omoni soki batu bazo peso conseil soki balingi olisusuté. Nous ne voulons pas que cette histoire se répète encore. C'est pourquoi tozo zongelango tozo pesa na ba conseil. Que beaucoup za ba fan na mutu mais boza bizengi te. Beaucoup za ba fan na mutu mais bakangi bino bitambala te. Boza ba aveugle te. Boza ne ba fan do bolinga musique na mais il faut boza la paix. Boza la paix bat bo réfléchiraka. Que en tout cas awa agafaki. Place oyo agafaki. La fille abane ko finga analyste na biso des shows de nar. Alobi boye, Fally ayebaki ke corona ezo tambola. Fally ipupa ayebaki ango, c'est pourquoi atiaki masque wana. Et moi mon problème c'est quoi? Les rajo beta concert, et ça c'est il avait vraiment l'opportunité ya ko informer population na ya ko informer la communauté parce que là-bas la monnaie n'a pas mindelete. Il y avait que des noirs, il y a communauté africaine quoi, il y avait que la communauté africaine. Lui comme vous dites qu'il savait, bolobi ki ayebaki et puis atia ki masque na kati ya bis, atia ngo pe na porte le a okota te mazala ki musika na batu yango a longola ki masque na ye. La preuve ane ke mutu o a présenta ki papa wana mundelo na akufaki na coronavirus. Parce que malamu ya corona so mutu akufi nango bazo ko mapenza ki akufi na corona. Parce que ba signe ko se présenter à coronavirus. Bolobi bien na linga ki analyse wana makasi. Bolobi bien ke ayebaki ke coronavirus eza. Yango atiaki kashne. En tant que patriote, ceux qui azala vraiment patriote. Batu lokwa ba Bob Marley. Pour nous comment matina ba niveau wanati. Batu lokwa ba Bob Marley. Ba je ne sais pas baki. Alingaki asalata a mobiliser ata bato. Aïbsa bango que mes frères, que ça soit au début ton asuka ya concert. Est-ce qu'il y a fongola qui ata monokone ko lobango? Pour lobi ayebaki déjà. C'est qu'il était conscient. Alataki masque wana il était conscient. Et puis ayebaki bato bazoya kotale wana le rakota ki na sala mona ki mutumo wana masque te. Ce qu'il allait faire c'était quoi? À mobiliser bato, à sensibiliser bato, à mobiliser bango ayebsi bango boy. Mes amis, concert Sili, les dernier mot, hein, je crois, parce que nous avons un concert. Les concert Sili, mes amis, il y a une maladie qui circule. Il y a un virus qui s'appelle Corona. Donc, protégez-vous. Protégez-vous. Botia ba masque. Akoka ki pe kolobango. Ou bien protégez-vous. Bosa ba distance. Ndenge boke na banda kuboya ata yebi ke baona basi bazu yango mais il fallait kaka pesa message to ngeto lobake il n'avait pas le choix bat nous basala ki na masque te mais ya ki déjà na masque donc il s'est retrouvé devant bat oyo bazaki informé te parce que nouvelle yango ba gouvernement ya ba pays na biso respectif bande ko bomba ngona bazai ko lobango mais il n'insistait pas sur ça bazai ko lobango. Mouto penza landaka ba information depuis fin janvier. Ah kuto awe pa biso na Allemagne awa na février wana basi batiaki batu déjà na ba quarantaine. Moi-même je me suis dit je n'ai pas qui les bandes concert on est ko beta. Moi je savais que ko beta te par rapport il y a virus ya corona. Mais les namoni ezo beta ba mitu ezo pela libanda, ba moto ezo pela, ba ndako ezo pela, gare mobimbe peli mais bazo beta kaka moi je me suis dit mais bato ba ebete que corona ezali donc la question que moi je me posais c'était ça. Donc ezate que corona ezala ki ya ko bomba na ndenge no bato bele ba ezaki na no yebani te ezala ki si yebani bato ba zala ka prudent bato ba landa ka vraiment ba info. On sait qu'on peut dire que baba ndende ko insister mais on disait déjà ça depuis janvier. Depuis mi-janvier. Depuis mi-janvier, on est déjà koloba. Naba mi-février, on est pas biso. Comment il déjà kotia batu na ba quarantaine, naba ndako na bango. Il y avait une enseignante, qui na Italie, les raisons qui awa, abandi ko ba fie ba ke ba meki aza na coronavirus. Naba mi-février. Ba les 20 comme ça, ba les 20 février. Ba comme on a ki aza na coronavirus.
batie na quarantaine na kati ya ndako na ye bato nyonso kutu babandi osekango batie na quarantaine na kati ya ndako na ye na mobali na ye na mwana na ye bautaki Italie po azaki enseignante puis bayaki babandi ko cheke bana wana bakanga kutuna ekole wana na lobaka wana ezalaki mi-février donc ebanda ikolobama donc na oki uzonga na no mwa muke na bimana na sujet muke eloko siko ete ya biso na sens que to lukaka pe to zala informé to lukaka biso moko to zala informé parce que dans ma communauté to lingaka mingi ba théâtre na ba musique or info ezala pe njo soute info eyebani na poto kanga na encore ndenge batiela bino ba YouTube na kati ya ba télévision na bino ya ba salon nga peza na okosala eloko wana jamais na tia YouTube na nga na kati ya salon te jamais na kati ya télévision na nga ya salon te na télévision ya chambre d'accord pona ebi moko no koza na zo kazo to bien te na okyo lala na nga na zo kango mais na salon non siko ya kolanda ba information elekela biso kaka na ba di théâtre au théâtre de film à film e ba théâtre wana ba maboke wana to de musique à musique bino bozo tala ba musique na musique ba ninga bazo yoka ba information ya mboka parce que soki ovandi na mboka eloko a liboso ba yekolaka langue ya mboka wana surtout biso bato fandi na Allemagne langue ya mboka wana eloko ekambusango omona na ba France na bango wana bolimbisanga na bimi na sujet muke na France na bango na France omona peza muto ayebiso na yaka na 15 ans na 16 ans la personne est en quarantaine mais azo ko quand même attaque formuler phrase penza bien en français te azo ko quand même pas ko formuler phrase o eza na sujet verbe na complémenté sans que moi faute moko eza na kati baza na France qu'on a place français lobamaka baki maka ba Allemagne apo balobi kuna moi je connais beaucoup qui ont fui l'Allemagne pour en disant que munoko eza passe na ke kuna place baloba na ke na place baloba munoko na biso place baloba français. Mais quand tu appelles la personne, à 5 ans kuna, qui est Allemagne, peut-être 5 ans kuna. Tu discutes avec lui au téléphone en français, tu as l'impression que non. Azongande na Congo, to azapesa na France. Donc, to linga ko s'intégrer, et l'eau quoi libosser pour l'intégration, c'est la langue. Surtout, baturanga batunde kunanga bazana Allemagne, langue. Moi, je connais beaucoup, fait na bango abaye bara langue ti. Langue est très important. Parce que langue est parmi culture en mboka wana ovande. Pour que Hollande ba info na bango, il faut y banano langue. Eza penza batumsusu penza, akuna na pe information ya français. Aza congolais puis esili à comprendre ne l'autre. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans toi. Et puis au moins mutazo loba, elo ke meneva kanga, au moins mutumsusu aza na pays franco anglophone, azoloba. Na bossa na français na comme loba nanga ka anglais. Eza normal te. Français eza lokola muta sprach na biso. Et ça, la langue de base na biso. Il faut to yeba, to le bango, ba français te. To le bango na ba faute, to le bango na ba je ne sais pas quoi. Mais to comprendre, landa pe information, comprendre pe lo ba lobi na kati kuna. Et ça très important. Donc eloko a liboso pour muto s'intégrer za d'abord langue. C'est tout na ba pays ba ba langue pour t'intégrer langue nano. Même si si ça qui n'a pas université na Kinshasa te lero ye na France ça la ba cours ya français pour okoke na ba bureau ko s'exprimer ndeni na mona ka problème le likambo na biso likambo ya corona bimi mutu nyoso azo sala video pour ozolinga continent nyoso donc ba francophonie nyoso ba tous ba français ba francophone nyoso ba yo ka message na yo osokolo bien na lingala donc wana tu communiques seulement avec les Congolais. On n'est pas obligé de parler ça parfaitement. Même l'allemand, c'est tout le monde parfaitement, c'est que le local là allemand. Tous on a accès à la langue na biso. Mais de toute façon, tout le monde a mon kwango. Aucun na bureau, aucun de musala, aucun de penini, au salipe formation, au silisi, au salipe nini na yo, présenter pe nini na yo, défendre pe nini na yo, thèse na yo, on a fait ya formation. C'est déjà beaucoup. Bande konanga, manque à cause à informer, manque d'abord pour à informer, faut à maîtriser dans nos langues. Comme maîtriser ça qu'il faut le baron accès ya ba ouais. Non, tu t'exprimes. C'est un problème, police et liboso no ba s'exprimer. Si quelqu'un vient te demander quelque chose, tu sais t'exprimer. Et ça très important na ba mboko to vandi.
En Allemagne, il faut koyiba koloba allemand na yo. Leur information est que allemand batiaka information na bango 18h, 20h, 22h. C'est pour ba ero ato ça vraiment libre. Et ça ba ero okolanda pe information. De ba information a coroné bandé kolé kanango. La fille là qui a fait ça, elle a bien parlé. Information bandé koleka. Mais biso te mat communauté africaine to linga pena to zalaka informé. To linga ka to fanda kaka na makamu na biso na soki filme bo fandeli filme, bo fandeli boke, bo fanda banganda, bo soka muziki ya fali, lobby na tongo OK na longona na 23h OK na ndako lali. Na tongo ke musala après musala avant no code OK nenda ko kena no pa mama wana ya nganda wana. Ovandi wana bozo ka muziki ti tanyo so information silelio wana. C'est pourquoi bato ebele na communauté biso bazala ki informé te, mindele bazala ki informé. Mindele bazaki informé. Maintenant, je rentre na zongi siko na sujet nanga. Ndeko na biso Fally Ipupa, la fille là qui la défendait, la fille là qui a ingéré notre analyste. À lobby boy, Fally était informé. Comment on appelle ça? Na sentir na bazaki informé. C'est pourquoi Allah taki masque wana ezali réellement il y a coronavirus. Moi mon souci c'est quoi? Pourquoi appeler ça qui a ta message à pambate? Ok, qu'on peut s'attendre message caca. Un petit message là. Alors, mes amis, bon, se protéger, il y a le coronavirus qui est là. Et comme ils ont déjà na Italie. Parce que na temps wana ezala ki isu na ni nazo kwa tubele bosa la banalize bobi wana coronavirus ezaki na ezala ki na Chine. Non mes amis. Coronavirus ezaki déjà na Italie. Bato ya awa bo bakendaka po bango balinga ba vacances ya mike mingi. Bato ya awa bakendaki na Italie. Ba koma ekozonga bando tia bango déjà na ba quarantaine. Mais au moins ba journaliste bazon insister, ils n'insistaient pas sur ça. Mais ça passait sur le journal. Ça passait sur le journal. Babandende ko insister te. Babandende ko insister te, mais babande ko lobelango déjà. Na février ezalaki déjà na Italie. Ezalaki na Chine kati. Ils allaient déjà en Italie. Mais février, ils allaient vraiment déjà en Italie. Bah, mi-février, bah, les 20 comme ça. Ils allaient déjà en Italie. Parce que moi, j'étais dans une fête na hôtel Atlantique, na biso ya Hambourg. Ils allaient fête ya ville, fête ya Mnene. Bah, il y a plus de 500 personnes. Mais, bah, réduira qui bateau, bateau, ka déjà depuis longtemps. On était au nombre de 250, 300 comme ça. Et puis, bah, paye ça, biso message, wana. Muto yaki na yete, ko bina na yete. Et puis, ko se déplacer na ba table. Te po ba table, ba komaka ba numéro, au moins, on a numéro ya entrée na yo. Ba lobi, ko se déplacer. C'était le 22. Le 22 février. Ko se déplacer na kiti na yote, ko luka ko bina na muto yaki na yete, ko sangsavere na mutute. Il y a une maladie, il y a un virus qui circule. Ça déjà en Italie, et aussi, comment on appelle ça, Chine. Baloba qui a fait tuana. Les 28, il y a ça les concerts. Ayeba qui c'est qui là je viens insister sur ça. Il y a ça l'analyse par rapport à la place à Fiwana. Oh, autre que fin analyste na biso. Oh, il y a Ayeba qui na yé, il y a Ayeba qui na yé. Angwana ami protéger qui. Mon souci c'est quoi? De faire passer seulement les messages. Il pouvait même faire passer seulement les messages. Aloba qui bandeko to mi bate là. Il y a un virus qui circule. Il y a un virus qui circule. Ok, ko lobango. Ata soki po akimi sabatute avant bakota. Alinga ki lobango tana suka. Anga bimisango ata meme bimisika cash ne na yowana alakisi yango boye. Alobi ki protégez-vous. Il y a un virus qui circule. Anga informé ba fan na ye po balinga ka yango ba yaki wana. Mais si ko yo ya yebi yango abombi yango ka ye moko. Et loko wana yango biso yango tolobaka yango mingi awa ke ezali ki nini oyo. Ki égoïsme. Oyebi information oyo ekoki ko sauver toute ta communauté. Mais obombi yango ka pona yo moko. Eza égoïsme. Depuis ka égoïsme comment bien pas biso. Oyebi eloko oyebi message. Pourquoi mikolo tozo partager ba message pourquoi? Au moins ba ilio message moko bo boaki yango boaki batu misusu. Po ba se distraire to ba yoka information. Si otangi message moko bo moni pesa eza intéressant. Obandi ko luka batu no ko tindila ngo na communauté. Obandi luka batu tindila bango. Juste pour ni pour bazala informer. Comme lui il était informé, ya yebaki. Ayebi ke communauté na biso tolinga penza tolinga ka baloba ki boy basala iboy. Donc il faut bimala monoko ya mutu ke ye moko atanga boy za penza passe.
Tolingaka mutu moko aye ko betela bino lisolo. Balobi tolinga na biso balobi. Ayebi yango pesa un Congolais ayebi yango. Mais pourquoi a informa ki bande connaître quand na minute wana l'air ya balobi ke ya yebaki. Fi wana soki botali vidéo wana ezali fi moko boye azako dénigrer ndeko na biso analyste na biso des shows de nard. Que aza jaloux ya Fally parce que alakisaki ye muto alakisaki muto aliboso ndenge nini Fally alataki masque. Après aye susu ye moko aye susu kokoti sa Fally ngo penza na makambo aye oloba susu oh alataki yango parce que ayebaki. Il était informé. Tala kuto sentir na ye na dizabe babalata kipe na zuki na concert na balata kipe ba masque donc ba yebaki. Moi mon souci c'est quoi? Pourquoi maintenant il n'a pas informé sa communauté? Il était informé. Pourquoi informer qui communauté n'était? Égoïsme. Tous a trop égoïsme biso. Tous a ba égoïste de ma casse. Nous la communauté africaine en général. Tala kuto to opota na makamba ba vaccin na ba mboka na biso. Le ba dirigeant la biso bazuna ba ombongo ba on va occuper na été ceux qui donc africain en général, congolais en particulier azala boy ce qui est si lui va bien c'est fini, ça lui va, il n'a pas besoin de vous. Oh mon dieu, l'espoir azala bongo te esprit à partage to za nangote le reati aki kashne wana amoni peza na bis wana bato azana bango bazana kashne te ata soki okopesa bango te parce que bazana ngote mais c'est mal les informer. Il faut faire attention prochainement. Tout ça la boété. Bon Luka, ba masque. Ou bien, bon se protéger. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'un virus? Donc, on peut si information pour que Moutou azala informer. A koke ko protéger ba on a minute on a te pour ça les ala qui plaît to boété. Ba to baza qui est na salle. Mais moi mon souci c'est quoi? Il allait donner l'information parce que la fille qui a ingéré notre frère analyste, il a dit ceci que Fally était informé. Oya sala ki analyse à liboso apesa ki nde preuve ya ke Fally alataka apesa ki argument ya ke Fally alataka ne masque alataki pe na 32e anniversaire ya quartier laté alataki masque yango pe alati oyo batu bakomaki ebele bakomaki baebisi non ça pas de sens parce que wana na ndeko na biso pe analyste limbisanga ndeko nanga no tanga komono lelo mingi parce que na esala inga pasi komona ba finga yo na eloko yo lobaki eza na nzela oloba ipe mabete ofinga ipete ofongole ka miso ya bato ofongole ka bato esprit ofinga kino pe falite ofongola kine ba congolais miso d'ailleurs toi tu ne t'adressais même pas na falo bande ko s'adresser na ba congolais comment beaucoup changer comment il faut baser la prudence parce qu'on s'aime pas oh wana apesa ki exemple atala alata ki pe masque na concert o mususu alata ki pe masque pa na 32e anniversaire bat bae ko lakisango ko prouver que oh wana ezaki fashion ezalaki masque mususu oyo penza ya corona ezo mona penza ya corona et la fille passe ba congolais ba pe ko expliquer mundele moko ba bi fingela biso ndeko na biso yango mindele ba seka biso pa mona biso il faut za ka nyama po sala ngo bo fingela biso ndeko na biso ba pesi fi wana fingela ndeko na biso fingela bango ndeko na bango analyste mais na suka fi wana isusu ayeko bebisa lobi Fally ayebaki ke corona eza yango atiaki masque wana. Donc moi mon problème c'est quoi? Ayebaki to ebisa ite ke akabola to na oloba awate ke il fallait qu'akabola ba masque, il fallait que a informer sa communauté. Elingeza la débit to na suka ya concert na ye. To ataba to azaki na bango na bisi wana kutu bango na tanga te po to ebite makamnini ba solo la kikuna. Mais na kati ya salle leka concert esi laki alingaki a éveillé ka mémoire bandeko na a rappelé bango. Moi je vous dis que na kendaki na fête le 22 ba ebisa biso ko bina na muto oyaki nete. Il y a une malade, il y a un virus qui circule. Et comme il n'a pas bisoté, mais on doit être prudent. On nous a dit ça. Et puis, pourquoi? Parce que, informa qui biso. Et les gens qui disent que, makambouane za ki na noye banite bande konanga tolanda ande information te. Et zala iko leka. Yende Fally, le ramone ke mutu moko te aye na masque. Et o ya yeba ki ke malade wane zo boma. C'est pourquoi somba ki masque wana.
Parce qu'il y a yeba qui danger nango. Moi, mon souci, c'est quoi? Pourquoi il n'a pas informé ses fans? Pourquoi il n'a pas informé la communauté africaine? Parce que là, il n'y avait que des Africains. Il n'y avait que des Africains et des Africaines. Et les jeunes encore. Il y avait que beaucoup de jeunes. Il y avait beaucoup de petites filles et des petits garçons. Parce que tu as mis coloti. Ok, peut informer on a souka ici bango. Ok, au revoir. Mais fais attention, il y a un virus qui circule. Il y a que simba attaque à lobby ango quand même. Il y a l'attaque masque. Pas au kabila bango masque na mini chuanate. Mais il y a qui appelle ça bango information. Ce qui peut nenge bazala kana bango balingaka bango ne bazala bien ange akopo abanga te ke bato ba ki masal alinga ki azala po biso to lingaka bukenga ki bongai ki egoïsme kaka ngai kaka nga alinga ki pe azela po asala ngata débité po akota ki na ba spectacle et tout ça mais na souka comme il était informé, c'est là où il y a mon souci. Comme il était informé, na souka. Alinga ki sa bandeko na ye, ba fan na ye, la communauté africaine qui était là-bas présente. Alinga ki expliqué bango que au revoir, bon week-end à tous. On se voit prochainement. Mais faites attention, il y a un virus, coronavirus qui circule. Il faut faire attention. Voilà, laver les mains et puis il faut porter les cache-nez. Même si vous portez en côté, mais moi je ne vais pas me prendre pour cache-nez. Quoi informer qu'à Bango qu'il y a un virus qui circule, faites attention. Alors que si Bango ta cache-nez wana, il y a qui déjà fait passer message. Parce que Bango baza bato ba fait passer un message et qu'on les capte facilement. Mais pourquoi ça là qui est en côté, bisoto zala bongo. Donc, si toi, tu vas bien, et ben, ça te regarde pas, tu t'en fous de ça. Oh, mundela zala bongote. Mundela zala bongote. Mundela ba zala bongote. Ce qui voisin azo yo aza bien te, ye perso se déranger. Mais biso so qui ngana bien, yo voisin nga okufa no italiote. Jusqu'à niveau ya fan, regarde. Fan na yo, om to alingaka yo. Pour informer kaka, comme lui il était informé, ayebi communauté na biso to linga penza ba information te. To linga na biso ba musique, ba bière, ba théâtre na bandaku, mona penza mutu journée mo baka théâtre, ba tali ta information te ya mboko ba vandi te. Oh, pour na ko s'intégrer, il faut olanda ba info wana. Il faut yeko la langue parce que langue est parmi culture ya mboko vandi. La langue elle-même c'est une culture. Parce que ko yeba ndenge ba vivaka ndeni, so ko yebi langue na bangote. Okoyeba situation vie na bango okoyeba na ba vandeng ce que landa pas information te mais pour l'information il faut maîtriser na nos langues to ya ka mona ngana sali 20 awa ngana sali 20 awa mais que a ça la discussion moko boye na langue ya mboko avandi jamais. Oh c'est pas normal et ça normalité d'autres bando se retrouver quand en retard boye baninga basi bakende ki bino bo vandi wana. Toko sere to bando se retrouver ka boy. Bino mo vandeli théâtre, mindele basi ba komi musika basi ba bakende ki na bango. Bino mo vandeli ka ba théâtre na bandako, na ba bière, ba canette. Donc pour na ko s'intégrer, il faut apprendre d'abord la langue. La langue. Langue est parmi culture ya mboka. Mboka nyoso, ce que comme na pays nyoso, fais un effort d'apprendre d'abord cette langue là. Ce que maîtriser langue. Alors, eko permettre yo oye ba information na bango o ba ne peut tala ba journal na bango parce que c'est très important. Je vois il y a mes frères sœurs ba sala ba analyse ba zolo ba oh ezala ki awana no yo kamite bandeko loba mabandeko surtout ici en Allemagne non on parlait de ça même chez vous en France pendant le tala ka moko ba TV5 ans et bandeko loba ma déjà mais les bandeko insister te pas bandeko boya ko paniquer population ba bandeko insister te. Mais ici chez nous, babande déjà côté batuna ba quarantaine na bangwana so quarantaine. Donc à partir les 15-20. À partir les 15-20. Moi mon souci que il n'a pas informé ses frères et sœurs. Il allait informer la population. Il allait informer sa communauté. Ça allait être bien. Informer qui bangote me ya yeba ki nouvelle. Donc to changer to ça na habitude ya ko aider bande ko na biso. O informer bande ko na. O yebi eloko moko bo. O yebi côté la bino ba oluka musala, ba oluka mutuna musala. O yebi c'est ma sœur. Ba oluka musala côté na biso so ko ya. Mais au moins, quand on a makamba congolais, mais yo za congolo, yo za olinga siko makamba banani. Que yo yebi que il faut que tu cache-nez, mais au signaler baninga te ba habite que au kabela bango cache-nez. Paie ça information. Parce que information ce que l'équipe mutra mta ozo on a ndengine.
eza lokola libanga babwaki na molili oyo akoka sali c'est que juillet donc olingaki mpe obwaka no information wana na molili mbele bato bazokondane yo te mais du fait ke oyebaki otiaki mpe masque obeti mpe conseil osisi mpe bai okei eza mabe eloko wana ese répété lisusu te toyeba koinforme population na communauté na biso yango moni toévolua te parce que mutu na mutu alingi kanga baadoraka yo non il faut bato wana mpe oyo bakoadore il faut bazala. Donc, il fallait informer la population, il fallait informer, pas la population, pardon, il fallait informer la communauté qui était là, dans la salle. Même dans Souka, si on informe, on a débuté dans Souka, il y a un virus qui s'appelle coronavirus. Faites attention. Mais ça, j'ai déjà les cas. Mouton déjà, si à mon information, fallait ce qu'il y a bien, fallait comme ça, écoper ça battement et loco. Pour y a qui informé. Si à son cache néona, c'est qu'il y a vraiment bien informé. Et le 28, vraiment, en Italie, déjà, déjà, bazaki, déjà, dans l'hôpital. Donc, tu apprendre, copier ça na message. Tu apprendre, kozala bomoko. Parce que, okoki kozala jamais yomoko, roi place, mbulumbulu bazate. To linga na penza ya solo, do bolingo. Ce qui nous manque souvent, c'est l'amour, bolingo. Bolingo, ezanga abiso. Libre, comme disent les Allemands, libre. Bolingo ezanga kabiso, on n'a pas l'amour. Merci beaucoup bandeko nanga ya muke nazaki ya kolobaka ya mwana ke fali vraiment te confirmer déjà qu'il était informé mais il n'a pas voulu informer les Congolais. Il n'a pas voulu informer la communauté, il n'a pas voulu informer ses fans qui étaient dans la salle. Il fallait lobata phrase moko kaka. Donc il était informé, il était totalement informé. La femme elle a confirmé ça. C'est ce qui fait mal. Merci beaucoup bandeko nanga bolingo eloko eleki bolingo ezate libe Blamzi alle gesund tschüss.